Bonjour la Chine, bonjour la Chine, bonjour la Chine. Bonjour Karine Mokondi la baronne, maman sociale, maman Kolo Makambo. Bonjour papa Feli, l'homme qui fait l'homme. Bonjour maman Namokondi de London City. Bonjour Aimé la Donna de Nantes. Bonjour maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour maman Georgine de Anvers, c'est la copine de maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour maman Souza Maba. Bonjour maman Souza Maba de London City. Bonjour maman Nzita Modissa Assa. C'est bon maman. Nzamba pambola yo. Bonjour maman Marie-Louise. Bambote na yo mama Bisiko Zali. Vraiment nzamba pambola yo. Bonjour mama de London City. Nzambe apambola yo mama. Bonjour mama ya États-Unis. Mama ya États-Unis. Nzambe pe apambola yo. Voilà. Bambote na bino ba bonjour maman Norvège de Norvège. La Chine na ngena lobaka mweloko moko mukie na lena loba bomoni Karine Mokondi. Karine Mokondi amisala ye moko. Asimposa ye moko na kati internet. Asepoza na nyonso eza na ba obaloba musique musicale, comédie musicale, journaliste musical ndenge balobaka. Et puis ndenge na lobaka tout le temps Karine azaka na ba étiquette ebele ezaka journalisme te ezate chroniqueuse te ezate ke youtubeuse azana bobo sana te ke azape na obalobaka na étoile ya Nzambe oyo abotama nango po biso zokanisaka yeka pona amisalika pona YouTube non Karine Nzambe apambola ye depuis libumu wa mama na ye. Mama na ye aloba na ye yo okozala mutu munene. Mama na ye tanga botaka ye aloba na ye ke okozala différente na bana o nyonso na boti. Donc lelo soki aza boye mama oyo abota na papa abota bayeba ke mwana wana akozala boye. Lelo pe soki aza boye amisala pe amilatisa biloko Nzamba tiaka ye étoile o Nzamba pesaka ye avarolize ango. Atia ango en valeur. Po ba misusu bazana eloko ya Nzambe me ba mitiaka ango en valeur te. Ba bomba kango. Bazalaka na soni. Au fait, nalingi na expliquer ndenge wana. Soki Nzamba pesi étoile o ezo ngenga o ezo déranger bato. Il faut ko milakisa. Il faut omibimisa ndenge ozali. Koyoka soni te po ebele bazana étoile babwaka ango na foule po na soni po bakoloba. Oh, ils vont dire, les gens ils ont toujours dit des choses. Eza lelo te depuis décennies. Banda mokili banda ti tokotika pe mokili. Bato balobaka kaka. Eza ya nouveauté lelo so tozo loba non. O nyonso lelo tozo loba. O nyonso tozo raconter. O nyonso tozo lobelaka. Esi esalama esi ekomama na livre d'or. Boyebi ke est-ce que boyebi ke Karine aza na livre d'or? Aza na livre d'or ya Nzambe. Na lobite livre d'or ya bato mokili ya mafinga non. Aza na livre d'or o Nzamba pesa ye vraiment na kati ya nzoto na ye na esprit na ye na cerveau na ye. Soki lelo biso tozo lobela Karine nyonso na bato bazo finga o balobelaka ye bao basutenaka ye bao bapesaka ye bao
ezali ese komama na vie na ye na livre d'or na ye eza ya nouveau te biso tozomona nouveau c'est normal po tokomi kososola po bamisu bazososola te bamisu bazososola malamu ya Karine te bamisu bazotuka ye kaka mabe bamisu c'est normal mingi bakososola te parce que baza na motema mabe motema mabe soko oza nango moyo ososolaka makambo ya baninga ezali te donc bao batikali nyonso wana bazali na nsima ya Karine bozwa nanu grandeur ya likambo combien de journalistes na bachroniqueuses na bachroniqueurs balobi pe baza na beauté baloba pe baleki Karine na kitoko baloba pe ke Karine na balaka te baloba pe Karine na botaka te baloba pe ke Karine aza makolo X biso nga pe na oloba naza makolo X baloba pe Karine aza mwana libabe mais lelo il faut boyebaka yango nyonso esi ekomama na livre d'or na ye bao baliaki na ye bakobalukela ye esi ekomama bao batambolaka na ye bakobalukela esi ekomama même bao babimaka na ye bazalaka bacopain na ye nalobi basien copain esi ekomama ke bakobalukela ye donc pona nga me fashion eza vraiment lokumu pona nga esengo pona nga na bao esengo na bao balandaka Karine na bao basutenaka Karine eza vraiment esengo libota ya la Chine po bato bayebaki na vie na yo pe ezala ya biso ya bato tolandaka Karine bato tosutenaka Karine bato tolandaka ye na carrière na ye ya youtubeuse po Karine aza vraiment vrai youtubeuse hein? Et ate ke ya komaske Karine aza vrai youtubeuse ayebi ndenge nini basalaka musala na ye na kati internet donc tozala vraiment totala ngo tozala makambo musu pe ekoya makambo musu ekoya tango ka azobala makambo musu ekoya bakobimisele makambo ebele boyebi makambo musu tolobaka eza histoire hein? Mususu mère fashion na eboloba te mère fashion na lobaka malamu te mais omoni makambo nga na lobaka batu misu balandaka ngo bakomaka ngo bazwaka ngo point na point amoni o esepelisi o na lobi esali ye motu ya anote chaque ba émission na nga makambo ezalaka na kati kuna bato banotaka après vraiment olie tozalaka kidiba te après mutu akosala vrai o balobaka résumé moko ya kitoko e nalobaka te po nazo sepelisa ou na se vanter non kaka modèle wana nalobaka nabimisaka ba moya bien na kati e nabimisaka makambo ya solo na kati Karine tanga botama mama na ye apesa ye asi asala révélation asala révélation ya vie ya Karine na naissance ya Karine na naissance ya Karine esi esalama révélation donc soki lelo tozoloba toza obalobaka disciple ya Karine toza disciple tozopesa messager boyebi komba messagère donc biso toyaka koloba to soutenaka toza messagère neti nalobi balobeli balobaka ezali messagère ya Karine baya kopesa basango message botala boye lelo eza boye Karine aza boye lelo aza boye toza messagère to ignoraka yango te quel que soit mutu na mutu aza na façon na ye abanda opesaka message abanda opesa message à Karine po na 1000 bato balobela Karine mutu na mutu aza na façon na ye ya koloba ya kopesa message bandeko mama batata baleki mama yaya bozwaka makambo messager ya Karine bapesaka bozwaka ngo boetidiaka ngo bien bolandaka ngo bien ezalaka te parce que
parce que ba mama bazali ba papa bazali ba leki bazali bana pe bazali ba lobelaka Karine balandaka Karine. Donc voilà la Chine. Mindele pe balandaka même so ba okaka lingala te balandaka. Donc bazali beaucoup balobaka ebele na français balobi il y en a beaucoup, ils sont beaucoup. Donc tozwaka makambo ya Karine ya petete tozwa ngo penza oui tozolanda vraie histoire mutu azana histoire na yeme eza partagé na ba messagère eza bongo. Voilà la Chine. Na tiki bino à suivre. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.